Mabiala c'est qui? C'est un aventurier. Mabiala c'est un aventurier. Bengana n'est pas faire parce qu'il y a Mongo. Mais oui. Après sortie, il y a boîte noire. Mabiala allait à l'art. Akimana l'art, il y a caché il fallait qu'il se produise. Akimana l'art, il y a un l'art, on a des mais côté Akinda. C'est un aventurier. Un imbécile. Un imbécile, il y a nini ya yebi par rapport à l'idée na mamarebu. Nini ya yebi par rapport à production, il y a vient abiso faire rigola. Non, ceux qui ont tali parcours na yo comme on a pensé que azo tracé chemin bato pe bazolanda. Er te fongola ki GD muto azala kité. Au moni lelo nde ba jeune tala batomboki. Bazolanda déjà GD bazo kota GD a te fongoli a ko splash comme on a ba jeune pende bazolanda. Ah biso toza lokola ba Moïse. Voilà. Donc leader aza lokola Moïse ozo fongola nzela po bana Israël basa nini? Baleka. Yangwana bana Israël tozobimisa bango na boumbu. Oyo ba fali bakangaki bango. O ba fali balingaki teke ba jeune babima. Biso siko toza ba libérateur. Tozobanda ko libérer musique na biso. Tozobanda ko pasola nzela po ba jeune tala balanda. Yangwana monaki depuis 2010. Depuis 2010, tous les clips wana mona ezaka na Ferregola TV. Et ça réalisé par qui? Par Ashbi. Si vous avez ce qui m'a bien, ce qui m'a kwanza, ce qui n'a pas, l'équipe de la TV, zoba moko boy. Vous pouvez vendre, vous pouvez caméra ou baniko ou n'importe quoi. Ba maman wana ba kanga bambwa na bango. So kité. Ba okutanga na nzela na ngana griffe du tigre tongo. Ngana griffe du tigre tongo ponde na za boy na za déjà na suspension na Fro Congo. Parce qu'on a ngana profiter kana suspension na ngase ke beba kaka. Ce qui est kaka, ce qui est devant une ozubi, dans 2 secondes, dans ce peut se réponse. Pour naïe mabe. Na siliki mabe donc na kokaka babuzo bote. Koko wana jaeli show assisa nano makambo ya famille na bango. Koko na biso musu sanga to na assisa nano makambo pe ya vie na yi. Voilà. Bazala na courage ko ba caméra na bango bache, babando lobela nano ba vie na bango. Qui nombre basala babimana 4800 mibali et demi wana ezali mobali moko ya rompo ki kwanza akimaye déjà kanga ke me akimaye nde demi 4800 et demi mibali so moko ya demi wana nde akima uzamon uzana ajmin avant ucha caméra na yo banda koloba na sujet yo etali mais na bisore obe bakana musezala kani na vie no mobimba ozata mobali oyo apesa ko yana caméra no ba peke ozite voilà mais ba mbori ba comprendre ngote to no beli bangote yo ozi trophée te bima pe na caméra no ba ke ozite tango ozi oyemba ngo lobi mais tango ozite le ka pe na caméra no ba ke ozite lo mo biso to leki bango to za ba idéologie makasi ba ko Jika TV. Salut fidèles abonnés de Jika TV News. Salut naba onyo so balinga Rachel Mande et salut naba griffe news à monde et pourquoi ba gola la ba gola et pourquoi ba étoile na biso ba ancien na ba nouveau ba onyo so ba continuer à s'abonner, ko liker, ko partager ba émission na biso à chaque fois à chaque moment voilà. Et je crois qu'il y a des gens qui se demander Rachel Mande Bella qui est aussi konza ba sungi biso en pleine forme voilà. Merci naba onyo so ba contacter qui ba na ko tuna ko melanga merci na ba message na bino et merci na onyo so banda si ko continuer ko tala ka ba émission banda ko kota na Jika TV News et merci na
deux jeux minants c'est exaucé batala Enoch vous êtes tellement ébélé Guépard Puissant de la Faux Congo ba griffe oyo bazalaka toujours wana à chaque fois à chaque mois ba partage kaka et pourquoi pas mon cousin nga Tonto Chimouya voilà et le futur honorable azalaka toujours wana et merci aussi na ba nyonso et bazo continuer soutenir Rachel Mandé de près ou de loin merci na ba nyonso pesanga toujours ba conseil et ba partage na bino ba conseil na bino et ça la nga kitoko makasi voilà et ceux qui bon morning Rachel Mandé et bon mona ka directement ba griffe na sima Rachel Mandé voilà na sujet na biso oyo to lobaka déjà oyo to koloba pe sur lelo et rendez-vous na ba griffe voilà lelo na za na molobeli njuri oyo na yambaka ikala na yambaki vraiment kala et to messana to messana ki lelo to meka un peu kosola moi mukie ko partager ba sango to ba news oyo za koleka et na internet voilà Fabrice Mandé soko za ngati moko côté na invité na aki j'ai déjà bonjour et bienvenue molobela tango. Bonjour Rachel Mandé, bonjour Naba Griffe Nyonso ya monde entier. Bonjour wana na kobandana nous na mokonzi ya mboka mon boss Inosbi, tigre le ballon de la musique africaine, leader moko mituke belé, mapango belé, ba voiture belé ya cher. Moi si kitoko, mama Rebo, moi na kitoko, ba contre belé, ba concert belé, ba nomination belé, ba trophée belé. Sans oublier Big Manadia Prince Balou mais le cerveau moteur. Nzamba ba contrat muta signaka kaka ba contrat. Kutali bongo na mupanzi wana entourage ya chef. Gizo océan de la musique africaine yaza océan. Inspiration c'est la raté. Utali na mupanzi utali nzamba caméra nzamba ba clip. HB. Sans oublier honorable Toto Chimouya, le futur député. Wana encadreur ya ba griffe otali pe mupanzi wana okomona bongo c'est boss wana entourage ya chef sagesse ezo sala pembe na mokonzi Junior Birero wana informaticien Afro Congo de mutu azo travailler plus que ordinateur wana bureau ya mokonzi nde na pesi bango ambote belé. Voilà, merci beaucoup. Mon Belinjura fait déjà ça va monter. Voilà, on a balai kobela basango déjà qui bat balai kolo Rachel Mandé le bela basija pour passer voilà. On a kozonga na mukie na kozonga na mukie na concert o ileka kina Aqua Splash. Ileka kindengi. Protocole tasko na basolo. Aqua Splash tombé avec l'homme qui a découvert la musique urbaine en RDC. L'homme qui inspire la nouvelle génération. Les jeunes talents, c'est les tigres Inosbi qui les inspirent. De Obalanda Nzela na ye. Ceux qui ont tali parcours na yo comme on appelle ça qui a tracé chemin ba topé bazolanda. Er te fongola ki GD muto azala kité. Au moni les londe ba jeunes talents ba tomboki. Bazolanda déjà GD bazokota GD a te fongoli Aqua Splash comme on a ba jeune pende bazolanda. Ah biso toza lokola ba Moïse. Voilà. Donc, leader azal oko Moïse, ozo fongola nzela po bana Israël basa nini? Baleka. Ya wana bana Israël tozo bimisa bango na boumbu. Oyo ba fali bakangaki bango. O ba fali balingaki teke ba jeune babima. Biso siko toza ba libérateur. Tozo banda ko libérer musique na biso. Tozo banda ko pasola nzela po ba jeune tala balanda. Ya ngano monaki depuis 2010. Depuis 2010 to s'imposaki. Donc bisi ka fali alinga ka fina ba jeune talent biso to lakisa keke okomeka biso okoka biso te passe Afro Congo kandinge to lobaka yango komeka kututé okozika yango no moni fali azosila voilà pour le benjou akome beta bampiaka biso toche Aqua Splash $5 $10 $25 to sali plein mais ye ache ofele na terrain municipal ya bandana salim pia kapo mona penza ke tosili si fali tosili si fali asili pour comprendre ba finaka ba jeune talent yangana tozo pasola nzela tozo pasola kaka nzela yo tolo ba biso ozolo ba déjà ke bu pasola ki nzela mais tozo mona déjà na classement na ba jeune artiste ko ba beta ki na terrain je vais to monde déjà inosi ba 3e na 3e. Ben, yo so déjà hier muta pasola qui déjà nzela ndenge Moïse a pasola qui papa na Égypte. D'ailleurs, il faut yeba. Il faut yeba ba petit nyonso wana. Bazolanda biso. Kane na yebiso bazolanda biso. Ezana muta sali plein na GD koleka biso azati. Biso to beta GD ya
omoni penza bien ndenge ezoteka biso tofongola nzela te tofongola porte mpo bato bakotofele te biso toteka biye epo omoni ke mbula ebeta me bagriffe bavandi biso toza bato tokokelela oyo tobanda koloba playboy non biso toza déjà na base ata totie concert lelo toannonce te bato bakoya toza déjà na base communauté le griffe du tigre bapetit nyonso wana baza na babase nga na so stade de martyr eza moke makasi nga nayebisa wana nga nayebisa nazo asire yo moni stade de martyr eza moke eya bouchon tokobeta yango dada tokosala kutu mouvement ya makasi te stade wana etondi mpona nga nayosenga kutu gouvernement babukata kote ya wileri wana bafongola mpenza wana babakisama basiège mosusu me nga na so bagriffe baza ebele yo kotya tembe na biso te moto akotya tembe na biso bapesi wana bazosala baclassement eza nango kaka bato nde bavandaka plaisir amoni mwa bato mpe image ya moi emonanaka te so otali baimage mingi bafilmaka na butu wana parceke ebombaka bavide me biso totondisa gd wana moi eza nano epuis mbula ebeta bato bazokota bato basombi biye ya ofele te baimage ezali botala ti nsima biso tole donc bato baleka ti na centre moni terrain ndenge ezalaka na centre bato baleki bake ti na suka ya pelouse ozomona mais baimage ezobima bazobimisa baimage ya butu parce que bato bazobomba bavide peti wana nga nayebi peti wana ozoloba peti wana alobaka ne mingi esa mibenga numero 2 na miziki na biso so otali boye ki numero 2 yango emonanaka te akendaka place moko te nano asinya contrat malonga te ndenge aza na asinya ata contrat ya $10,000 te ozomona nomination mpe ya trophée tomonaka ye te amibengaka numero 2 par rapport à quoi osala nini oaporta nini na miziki na biso okendaka wapi esi bainvita yo wapi contrat nini ya malonga osinya déjà mais biso ozomonana omonaka tokendaka partout tosigne mpe bacontrat ya malonga bacontrat tozosigne mpe na baentreprise ya makasi parce so otali neti ba 1xbet ntina ligue des champions ezali biso toza na bahit mondial neti na congo mobimba artiste nini okokotya oyo mpenza ke nzembo nebeta na ligue des champions mais biso komona mpenza ke yo mpe joueur achebi na ligue des champions joueur achebi abini yo mpe yo mona déjà artiste nini nzembo nini ya artiste ya awa oyo mpenza ke ligue des champions ezobetama joueur achebi abini yo mpe biso yo mpe ebinama ntina baprésident yo mpe ebeti partout ntina baprésident babini wana hit mondial tozoli yango mpe batrophée sikoyo awa tozalaki trophée ya meilleur artiste de l'Afrique centrale na Eddie Award bakritika yango bato ya fali bakritika yango lelo sikoyo fali bazalaki nomine kuna bazwi te camerounaise wana battre bango bazwi te balobeli yango te balobeli yango te ane oyo biso tozalaki nomine te tozalaki nomine ane passé mpe tozalaki trophée wana mais fali bazalaki nomine na ane oyo bazwi te camerounaise wana battre bango te ye na petit mosusu bazwi te nakotanga petit parce que nga nakotanga komona neti ngai griffe du tigre mpenza ya tongo porte parole ya makasi boye navanda mpenza bando olobela bapeti moko boye moni teke na fula bango te nga natangi komba mutu te me nazopesa baprécision bazwaki trophée wana te me bazwi courage ya kovanda kolobela yango te bamelami il faut obimaka na caméra olobela yango olobela peke ozwi te yango wana jeune leader atuité inose biti gratuité alobi soki ozwi soki nazwi zala na makasi ya kolobaki nazwi mais soki ozwi te zala mpe na makasi ya koya na caméra oloba peke ozwi te mais bambwari oyo bakomprendre yango te tolobeli bango te yo ozwi trophée te bima mpe na caméra olobaki ozwi te ntango ozwi oyembango olobi mais ntango ozwi te leka mpe na caméra olobaki ozwi te
Zomona biso to leki bango toza ba idéologie makasi ba ko biso to ya Afro Congo. Voilà, bah oui, na biso ya JK TV News. Bila boko bo sentir déjà mon benjura zéro. Silika makasi kana les kita voilà. Et merci beaucoup na ba onyoso bazo partager. Vous partager émission et comme il a ba onyoso e balinga ko critiquer et artiste na biso inoso voilà. Mon benjuri ngai vraiment na Nicolas vraiment na zaki vraiment ko bana ko sa ba biso te za na bato bazo komela nga bazo tunela nga ba question Rachel Mande biso ya mbele biso ka mo benjuri yango na mona ki na contacter que c'était vraiment urgent. Bato bazo tunela. Qu'est-ce qui se passe entre Maman na bango après kaka avant kaka concert ya Aqua Splash, qu'est-ce qui se passe entre bango mibale? En tout cas nako s'excuser na ba griffe du tigre parce que nazaki pe na moi déplacement ya wana bayoka kingate par rapport ya makambo yo et leki ya mama na biso Rebo na mokonzi na biso Inozubi. En tout cas mama za très bien azana ndaku problème ezate wana obozo mona neza mi pepe ya bambwa ya internet. Ya bazoba penza internet o balingaka kozwa ba sujet ya bato ba komisango ya bango. Ozomona? Voilà. Problème eza na ngote mekaza na ndako. Mère soki a se désabonner na compte na ba compte ya mokonzi na biso Inozubi. Ya wana la kisi ke problème ezali? Non. Mutu aza na ndako. Même ceux qui a se désabonné na compte. Et qu'on change ni. Il y a zanandako. Bébé na biso zanandako. Scoop. Et puis ceux qui nanu ba remarqué, c'est depuis Hollandais bima. Tangu la figurante wana ya des clips na biso ya nini Chacha na Pepele. La figurante wana comme on a ceux qui me veulent canef ou comme ça. Voilà. Tant ayaka et pas leader. Ayaka mo leader basala ma vidéo yakobi na boye mera silika na tawana. Ba tout to mona penza mera silika pe assez des abonnés. C'est depuis wana mera tikala suko s'abonner te. Il y a des problèmes c'est bandaka là ba tout de ba comprendre et ça problème à kala mer kutu. Depuis wana s'abonner lisusu te. Et tikala bongo. So bangonde ba yeko ko remarquer yango lelo ba komisa ngo sije moni en tout cas to zala nanu to yoka nanu to miyoka kasoni mutu neti jaeli show penza e chana no jaeli show mama mobimba koko vraiment po yaza age moko na koko na biso jaeli show nzoto nanu bandute belé a trop sale asa trop sale nzoto kutokola kisata ba tuté mais ozo fongoli pe ofongoli caméra ofongoli mon téléphone no ya salité wana après bandelo baba n'importe quoi na mère na biso et c'est kindumba nanu ya jaeli show déjà lobela ya bima abima na bana belé ba garçon belé ya bano kangela kutu na bana batu na banda jaeli show ndazana bima kutu na mobali ya ndeko nayi ozomona abima na mobali ya ndeko nayi abota na ndeko nayi propre oh ya bota kutu na ba PD. Oh, j'ai des choses au monde na bota na ba PD alors bila ngote pona azo na courage azo na courage penza ya acha caméra lo bila na makama vina ye ndinga tamusa na vina ye ndinga bimana ba PD nda bota na mobali ya nani ya na ye ndinga bimana na ndeko na ye alo bila ngo penana ozomona bat tango zi oh mabia la seki voilà Mabiala c'est qui? C'est un aventurier. Mabiala c'est un aventurier. Bengana n'est pas faire parce qu'il y a bongo. Mais oui. Après sortie, il y a boîte noire. Mabiala allait à l'art. Akimana l'art, il y a caché il fallait qu'il se produise. Akimana l'art. Il y a un l'art, il y a un côté. C'est un aventurier. Un imbécile. Un imbécile yé nini ya yebi par rapport ya relation ya l'idée na biso na mama Rebo nini ya yebi par rapport ya production ya vient na biso faire gola na mama na biso Rebo ya yebi nini et puis so ya yebité fois yeba vient na biso faire gola azo produire mama na biso Rebo bazaki déjà na leader na biso Inozubi ya yebi ngote bazaki déjà ensemble voilà. Si ma caméra production zone kakuna na Feregola TV
vient na biso na pas vient na biso faire rigola leader na biso ayebaki makambo tout so tali pe clip ya ninani mutu asalango HB ndeko ya leader voilà nzembo ezalaki enregistré et pas Jizo tous les clips wana omona ezalaka na faire rigola TV eza réalisé par qui par HB siko yo koya soki mabiala soki makwanza soki nani oyo l'équipe na TV zoba moko boye oyepe vandi ochepe caméra obandi ko loba n'importe quoi to bito saka penza ozi neti saratola yebisa neti saratola penza kizengi ya mama wana penza vraiment Hatoyo kaka soni ko azu abebisi via mwana batu Diego. Vous partagez massivement. Abebisi via mwana batu Diego. Diego vraiment espoir eza lisusu te. Espoir ya ko vivre eza lisusu te. Nzoto ni Cécile. Ayimba ka lisusu bien te. Est-ce que ça soki aza makasi, soki aza masosa to na aza makasi. Amekana nuko ko pesa visibilité pas Diego. Parce que Diego azaki na yebia et pas vient na biso wata. Mais depuis mama wana koko na biso wana nani Saratola na yebia depuis maison mère. Tana bando kender moko ba répétition à maison mère abanda ko na ba musicien ya maison mère sima azokanga ba musicien yo okobima nanga kaka na ba lobeso akanga lobeso yo okobima nanga kaka akenda kokoya na Diego koma azana ye esprit muke akoya na ye na makambwana Diego azaki na deuxième équipe ya Wera la maison mère. Tu vois bande pas watambala mbote deuxième équipe ya maison mère. Donc Diego alonga akepa wata. Mama wana koko wana landi su Diego kuna. Yo kaka ngai. Azai abanda ko nanda susu jeune musicien ya wata azaka momo bogarbo. Wana lobe jamais. Pardon tika ngai. Koko ya na Diego. Oh yo, yaka tozala na yo, nakopesa yo visibilité boye. Depuis azwa Diego na ndako. Visibilité nini Diego azana? Akomise moi David Tinda. Visibilité nini yo yebi nzemo ya Diego. Nzemo nini ya Diego yo yebi. Nzemo nini yembana. Nini na bossa mo malwa. Tika visibilité ça déjà ba biloko etalema. Oui, Diego a faible esprit. Mama wana bandana ko libérer Diego. Alongo na nano babiloko ache Diego bazakala ache Diego wana azu ya bandunda ache azu ya Kasai ache azu ya Congo central do ache bazakala peze makasi Diego va se retrouver na Kasai na ya Kasai peze ya mbujima ya kana ngado asangisi tu eza na nzoto ya Diego ameka nano ko libérer mwana batu wana romon a libérer nano azata na nzoto peze malonga te azata na tai peze elambate alata ka biloko moko bo nzoto ngo pe mabe tai moko ya malonga za nango te ma se permettre o chepe caméra na yo banda ko pe koloba n'importe quoi na mer na biso rebo wala penza tai penza ko banda lokolo tina mutu avanda o se per en tout cas ba mama wana ba kanga ba mbwana bango soki te ba okutanga na nzela na ngana griffe du tigre tongo ngana griffe du tigre tongo ponde na zabu na za déjà na suspension na Fro Congo parce qu'on a ngana profiter na suspension na ngase ke beba kaka soki oyeli kaka so yeka na buzoba devant une ozubi dans 2 secondes na so pese réponse pour na ye mabe oza osilika na siliki mabe donc na ko kaka babuzobo te pour na suspension koko wana jaeli show asisa nano makambo ya famille na bango koko na biso mususu Saratola asisa nano makambo pe ya vie na ye voilà bazala na courage ko za ba caméra na bango bache babando lobela nano ba vie na bango ki nombo basala babimana 4800 mibali et demi wana ezali mobali moko ya rompo ki kwanza akimaye déjà kanga ke me akimaye nde demi 4800 et demi mibali so moko ya demi wana nde akima uzamon uzana ajmin avant ucha caméra na yo banda koloba na sujet o etali mais na bisore obe bakana musezala kani na vie no mobimba ozata mobali oyo apesa yo valeur te mobali oyo penza akoko kolachata alliance na loboko te azate so tango moni penza ke mère na biso rebo
avandi bien bavandi na kimia na palais na relation na bango baza très posé problème eza te baboti mpe mwana kitoko bazala nana courage kolakisa nano bana na bango bilongi mabe bameka nano kocompare bana na bango na mwana na biso bebe a oyo mama rebo na oyo apesi biso na lider na biso idozbi bameka nano kocompare tala nanu mwana nano azolanda mama tala mukuse tala voilà, on dirait hippopotame. Nous sommes déjà presque dans la émission d'Abisso. Merci d'avoir griffe. Abonnez-vous massivement, partagez, likez et émission et comme la attaquer les griffes du titre, voilà. Et merci d'avoir oignon. Et bah kokate. Ata ba attaquer les autres aux ébélés. Bah kokate. Bah kokate. Waza ma kasa fond la sur caméra na yi alobela inozubi. Voilà, merci mon. Akokutanga. Et voilà là, oignon so ba côté déjà en direct. Merci na JK TV pour na et pour tout TP confiance en combat toujours on peut s'abisso et merci aussi dans ma grande-sœur Nadia GB et mon le ben presque na suka mode de la fin na ba dédicace pour que to kabwana voilà caméra ya ouais mon le nadi maloba nanga suka ezaka ke ba griffe boza la concentrer na l'idée na biso na ba biloko na biso tout oza na internet na ba YouTube et to ça la ba plein bazo lo belango te mais faut bazo buzo ba moko ba banda ko lo belango donc bo banga mutu te to ça déjà motivé na ko sala face donc wana na kozongisa sous matondi et pas l'homme qui a découvert la musique urbaine en RDC, l'homme qui détient la clé de la musique urbaine en RDC. Mutu oyo azo la kisaba jeune talent zela inosbi tigre les ballons d'or de la musique africaine na benga kayibongo parce que azadi dera banana trophée yemuta banana trophée ngo pe ya blague te ya nzoto na nzoto bosangani so 50 candidat bobetani ti botikali mibale pa beti kao azu trophée na $100,000 donc trophée azeli yango mbongo eza te ke trophée yo ke coller salaire pose trophée wana to yebi yango ti na kotala bongo mwasi na nga na ndako ma femme que j'aime beaucoup Marie Kalanga bambote na yo mwana na nga Jovic vie na nga bienvenue Beya Aki Maboko Bank sans oublier masananga ya tongo Airbag bambote na yo Elenginos bambote na yo wana masananga jeune artiste bambote na bino nyonso na zana mutu na bosani te ba griffe bote ninga rigueur te falaki na ya bongo fala na mata parce que vous avez l'équipe trop bon comprendre nga. Voilà, merci beaucoup pour la opportunité et pour la moi disposition aux autres pour que tu me capes pour partager parce que tu vas dire que c'est rayon on veut une jury pour nani voilà merci na Fabrice dans les derrière la caméra et merci aussi à mon ami Emlon et Papa John Minungi et tous les amis donc on a mis bye bye à la prochaine.